Vraiment, oyo eza likambo ya koloba te, likambo ya kobakisa lisusu te, parce que oyo mama aza kosala oyo nde elakisaka mama ya bana ebele pe makambo ya kitoko eza kosalama ya kosakana te lukunga kala mingi te bokomona plafond ekokota pe aveni ekokota bakaro po initiative na makambo aza kosala banda na botama nano namona depute ya boye te nano namona muto azoluka postule ya boye te abanda na ye kosala bonheur depuis nga na yebi te soki tokosuka boni na ba propre suyer na ye yo mama ya ba mama yo mama Marceline Mvita Mambuya awa ezalaki nde suka pe benda bika wapi awa tozalaki bongo nde na kimbwala tala nzela na pasi na mawa bato kutu bamoni mama bakomi kolela puisque batu mususu oyo bayaka awa batalaka bango atali sute me bakomi ko se plaindre kaka na arrivé ya mama mbala liboso bamona ye parce que depuis ba makambo oyo ebanda bamonaka kaka bilembo na ye asalaka ya minene me balukaka bamona mama amona na kate me lelo bazwi chance ya kokutana na Angelou Gabriel Angelou Michael oyo balobaka yeyo aya na ye deja na kibomoto esi akita banani bazwi chance ya komona ye bana ya kimbwala pe lukunga mobimba système kaka eza ya voter 205 po obika na vie po obika botala ndenge nini tobandaki koleka na me simplicité ya boye me akotiti na ba fefo nzela pa moyen mai bazelu ba potopoto ya salite me toza kokota me bayaya pe baza kolela bamoni mama bamoni libiki ekoti botala entrée ya mama awa ezalaki nde suka pe somo awa ezalaki nde simba benda na lutendele mawa tro mawa plein metala entrée ya mama ezalaki nde somo pe suka tala ndenge bayembaki pe bayambaki ye na entrée yo bakoyamba yo boye kan parce que okosi trop oyaka pe kutu tete okoma pe awa te parce que bino lolendo nde eleki bino mais mama oyo aza simple koleka bonjour na bonsoir oyo tosabitiwa na yango moyo yebaki mwaye oyeba lolendo eza na yango te tala ndenge mama ainstallaki nde babiro na ye nyonso oyo ya charité esalaki kitoko pe elengi botala ndenge anomaki présidente nyonso ya baveuve pe baorphelin bafumeur tala ndenge azwaki bango pe anomaki bango tala ndenge ainstallaki mama nene yo ukosala musala ya koidentifie bamama veuve nyonso ya poete mama Clotilde la financière ya esili boye te boyoka maloba kitoko banda abanda kotongisa babiloko ya minene kaka na mbongo na yeni gouvernement ebongo mutu ya boye soki aleki tokosuka ndenge nini seke baveni ekokota bakaro ya pembe pe aveni ekokoma uniforme koleka bana classe bazosala diplôme d'état na fin de l'année tala mona awa eza suka pa ya mama Marceline boyoka liloba ya mama soki lelo bopesi mama Marceline bavoix bomoni ke babesoin na biso eza ebele oyo mama basika kozwa ya plus tokosunga contrat na biso en même temps mama Marceline elle a la facilité d'aller défendre baloi ya babolo ya social mama Marceline banomaki ye bainvestaki ye présidente ya baveuve nyonso ya orphelinat nzoki ndenge eza boye mama Marceline bainstitution nyonso ya république ayebani lokola présidente ya baveuve nyonso ya RDC mwasi ya mayele boye tokopesa kaka bavoix mwasi ya kitoko boye tokopesa ye kaka bavoix motema na ye ezolakisa façon na ye pe façon de parler na etamboleli na ye mama ya solo ayebanaka na maloba tala sikoyo na suka ndenge eyindaki po mama bima eleki na guerre ya este wapi kaka pembeni ya frontière ya Goma na Rwanda
tala ebimeli bitumba basimba mama babika kaka lokola Yesu ndenge alingaki akota na Jérusalem. Kitoko ya boye okozula mama ya boye wapi molobeli ya baveuve molobeli ya baorphelin bafimeur pe baenfant abandonné yo aussi okoti lola na tour ya tongo mais nde nazoyeba te po bato baza ya kolala yo aussi okotaki ya boye ngai nakoloba te biso nyonso toganga kaka ekoti